Bonsoir, pourquoi elamu? Ngai lisusu mona musala na nkolo na ko partager na bino lelo susu bolamu na papa. Avant tout nakota na message na lelo na kokomisa nzambe na bondela na tika temps on sutu na maboko na ye. Père de gloire papa na ye kotondo pe na peso merci nzambe na bikamo. Papa merci pona pema na bomo na mutu na moko kolanda message o pe na ngai. Nzambe na telemi susu liboso ya bana no pe liboso ya peuple na nkolo. Nzambe bi mitema na bangonga na yebi yango te Seigneur. Tikete message na ko partager na bango lelo bolamu no papa nzambe liba na koyeba kolobela moko na biso zwa contrôle ya âme na ngai esprit makanisi na ngai penzoto na ngai nzambe tikete yoloba papa otezi obeleso o ngai nazali nzoto yokela instrument na nzela na ngai ya kopesa ba message o nzambe na piso mespo na bolamu na bomo na ngai pe na bolamu na bana nzambe nyonso pasi bazwami na singi na komona tata pe na mwana pe molimo santo amen 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 amen. Bonsoir bana nzambe pasi nyoto bino bozwami ezali nga susu mwana musala na papa nzambe na ye ko partager mi lelo susu bolamu na papa o apesinga na mokona lelo et lelo ezali le 28 juillet 2020 le 28 juillet et na ye ko partager na bino bolamu na papa nzambe o apesinga ye papa azali koloba na ngai mingi papa ezali nani ezali nzambo akelanga ezali nzambo akela nzambe na Bible nzambe na Israël ali kosala biso bolamu yango na ko partager bolamu oyo pona bino corps de Christ na ko partager su bolamu oyo pona bino bana na nzambe pona bino bana na ye boye ba ko milengela moto moko na moko spirituellement to milengela physiquement pe to milengela et lelo bolamu na lelo ezali nino papa pesinga na kabwana bino bolamu na lelo ezali ndoto prophétique avant na lina fungwa na parenthèse moko et bo wana kolanda ba message na nga mingi na bana ko partager na bino ba message prophétique na bana ko partager na bino ba vision na bana ko partager na bino ba songe na bana ko partager na bino ba parole de connaissance o tata ali ko sala nga grâce ali ko pesa ngai pe na bana ko partager na bino ba parole prophétique pe ba parole ya connaissance na bana ko partager na bino o etali e corps de Christ na kwa oleka na partager na bino o etali ngai moko na kobomba pona ngai moko parce que nzambe azali kosala nga grâce kopesa nga ba message prophétique pona mokili kopesa nga ba message prophétique pona communauté pona vie na ngai moko pona bato bali tout autour na ngai o ezali message na kobenga ngo ezali message pona bana nzambe nyonso pona mokili mobimba yango na telemi lisusu pona ba ko partager na bino corps du Christ na telemi lisusu na ngolo ya nzambe pona ko partager na bino bana na ye lelo message na lelo ezali nini message na lelo ezali navandi awa na mboka na Manchester et nazali mama naza na bana na nga na ndako na bokolaka et nalotaka mingi na école bana na ngai nalotaka mingi naloti bandoto na plus de quelque chose biloko moko ba 8 fois be ba 9 fois lelo eloko ni eleka na kati na message wana na kati na ndoto wana e namoni na kati na école na bana nga nazalaki na ndako bolanda ngo bezali message prophétique nzambe azali kopesa attention ngai pe pona bino bana nzambe nyonso tu soki ezalaki pona ngai moko na nga na garder pona ngai moko mais ezali message pona monde entier mobimba e bandeko bo yeba ko partager vidéo o na mwana nzambe nyonso tu po te message koma parce que le balobi na ngai balobaki na ngai pona mokili mobimba message yango ezali ni lelo e nalotaka na école na bana na ngai nalota na école ya bana na ngai nayebi ndenge nzambe alobelaka ngai e lelo sikoyo nalali na butu na zwi vision 5 vision na 5 vision na kati na bandoto 4 vision 4 ndoto oyo ezali concerné nga moko mais oyo ndoto moko ezali concerné bana nzambe nyonso to ezali pona ko concerné corps du Christ nyonso to yango na telemi pona ba ko partager na bino na butu na lelo nazwaki 5 ndoto moko ezali pona monde entier mobimba message oyo yango na partager na bino les 4 wana mosusu ezali pona nga moko vie na nga privé vie na nga personnel message ya lelo ezali nini nalotaka ndoto wana mingi na kati na école na bana nalotaka ndoto mingi na kati na école na bana lelo naloti naza na ndako na ngai nayoki telefone eleli telefone ya école ya bana école ya bana eleli babengi nga keno boya kozwa bana na ba école siko nalamuki te kaka na kati na ndoto na se préparer nakimi mbango na école ya bana neti pe kaka mosika te na ndako na ngai nakendaki kozwa école ya bana na école mais bolanda ngai malamu parce que ezali message prophétique le na komi na kati na école ya bana
namoni atmosphère na biso nyonso tu na mboka na Manchester awa na likolo eyindaki makasi lokola pluie elingi kobeta. Atmosphère ezalaki na kilo, ezalaki heavy, ezalaki na heavy, ozomona ke na likolo eza na atmosphère na biso ezalaki penda 3 kilo, ekomaki na molili lokola pluie elingi kobeta. Mutu na mutu bazalaki biso no tozalaki na kobanga. Ezalaki kaka nga moko te, ba parents bazalaki ebele, biso no totelemi na kata jardin wana liboso ekola bana, ba parents bazalaki ebele, bato na bato bazali mutu na mutu azalaki komibanga na place na ye. Na koti na kata ekole na bana bandi koluka bana na kata na mokuse, na moni bana nga te, me na kati na esprit nazomona keno bana nanga bazali na place ya safe, bana nanga bazali na place moko ya sécurité. Sikoyo na bimi na ye kotelema libanda ekola bana, bolanda nga malamu, boza na patience. Là na telemi place ba parents nyonso tu batelemaki. Donc ozo sentir na monde spirituel na libanda ekola bana na likolo ezalaki penza malamu te spirituellement, ezalaki na kilo, ezalaki na kiboba kobanda kobangisa mutu nyonso tu, parce que parents nyonso tu atelemaki na mona biso no totelemaki na kati na kobanga na se na kobanga. Sikole tozo banga wana mbala moko na yoki voix euti na likolo, mais nazo sentir na sima na ngai mutu atelemi na sima na ngai, nazo sentir mutu yango lekinga na hauteur ya molai aza na sima na ngai, mutu wana azoloba na ngai boy, balobi na nga na anglais, parce que nalobaka na ba video mingi nzambe azali koloba na nga na ba langue ebele, na ba langue ebele nzambe ali kopesa nga message, nzambe ali kopartager na nga message. Mbala moko na yoki nazo sentir ke mutu aza na sima na ngai, mais nazoki makasa kotala mutu wana te, mutu wana na sima na ngai mais azali likolo na ngai koleka muke. Siko mutu wana azoloba na nga nini, alobi na nga na anglais, bolanda nga malamu, alobi na ngai God want to shake the world, God want to shake the world. Nzambe alingi asekue mokili, nzambe alingi abouge mokili. Balobi na nga na anglais, God want to shake the world, God want to shake the world. Nzambe alingi ko bouger mokili, nzambe alingi ko sekuye mokili, nzambe alingi aningisa mokili. Voilà. Na ye na lamuki na ton, na lamuki na ndoto, comme d'habitude nazalaka soki na weki message, soki na weki voix ya nzambe lobeli ngai, ezalaki voix penza ya nzambe, parce que na sina yebi voix na ye, alobelaka nga na bandenge ebele pe na ba signe ebele pe na ba voix oyo alobelaka nga na yebi voix na ye ya autorité. Na yebi voix na ye ya puissance oyo alobelaka na nga nango. Ezali voix ya tonnerre te, me na yebi déjà soki ndenge Bible lobi bana na nzambe nyonso tu bayebi voix ya tata na bango. Tout comme na kati na bandako na fungola parenthèse biso tozobokola bana toyebi mwana na voix na ye, pe mwana nyonso tu na kati na ndako ayebi voix ya papa, ayebi pe voix ya mama. Soki mama abengi atako tazomona mama te, makoyeba ke voix na mutu abengi nga ezali mama. Soki papa abengi ata moni papa te, akoyeba ke voix na mutu abengi ezali papa, mutu ali koloba na ngai. Et siko na yoki voix na elobi na ngai, God want to shake the world, God want to shake the world. Nzambe alingi aningisa mokili, nzambe alingi aningisa mokili. Want wana bino bato boyebi anglais koleka ngai, nzambe alingi aningisa mokili. Ko ningisa mokili yango sikole na lamuki ngai, God want to shake the world, God want to shake the world. Siko penini, eske makambo nga nazo yokeza na Bible? Nalobi tika natala pe na Bible, na bandi koluka nzambe alalaka te. Na yako kuta ngo na kati na Bible. Na kuta ngo na Bible na verset ni na kati na Esaïe 2 verset 19 na kuti maloba o na kati, na kuta ngo na Esaïe 2 21, na kuta ngo na Esaïe 13 na ko partager na bino avant na kota na profondeur le ba ko expliquer nga na sima. Na kotanga na kati na Esaïe 13 verset Esaïe 2 na banda na Esaïe 2 verset 19 après na Esaïe 2 verset 21. Awa na Esaïe 2 verset 19, Bible ezali koloba na biso boye. Esaïe 2 verset 19, Bible ezoloba na biso boye, bola nanga mokebi na yebi koloba français bien te na banda koloba français liboso kala, mais na tamboli na mwa mboka ba langue différent yango na koma na pe na difficulté ya koloba français parce que na kata koloba français, mais bola nanga malamu nazoloba français lokola bino bolobaka français koleka ngai te, mais nazo passer kaka message, bola ndande message nazo passer, bola na pona kotanga nanga na français te pona yebi koloba susu français bien te lokola bino bozo tala ngai kuna. Na kotanga na kati na Esaïe 2 verset 19 azolobela biso boye,
on entrera dans les cavernes des rochers et dans les profondeurs de poussière pour éviter la terreur de l'Éternel et éclater de sa majesté, car il s'élèvera pour effrayer la terre. Ce que tu as là sur Ésaïe 2, verset 21. Ils entreront dans le fente des rochers et dans les creux de pierre pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté, car il s'élèvera pour effrayer la terre. Oui, Bible nous allons kolobana biso effraya yangwane ezali shake la terre et secouer la terre yangwane balbina et a ezali ko effrayer. Nous on est Bible ezali ko laksa biso. To côté na quel sous na Ésaïe 13 verset 13. Alors Ésaïe 13 verset 13 hein? Non. Pas Ésaïe 13 verset 13. Tokei sous na Ézéchiel pour na tango na joki mo ba verset mususu tokene Ézéchiel les appelle moi moulay et makambo ope comme na kat na Bible. Si ko l'air na lamu ki na tongo na bandi ko me poser ba question, God want to shake the world. Si ko elakisini mbala moko pe na bandi ko mona ba réponse bandi ko yelangai. Likambo oyo nzambe asa lobango bandakala. Nzambe alingi, pourquoi Nzambe alingi ko shake mokili? Pourquoi Nzambe alingi ko secouer mokili? Pourquoi Nzambe alingi ko ningisa mokili? Pourquoi Nzambe alingi ko bouger mokili na biso otovandi? Balobi na biso, balobi na ngai world. God want to shake the world. Et la kisi Nzambe alingi a bouger mokili mobimba. Nzambe alingi a secouer mokili mobimba. Pourquoi Nzambe alingi ko secouer mokili mobimba? Mokili mobimba ezali na kati na mabe. Mokili mobimba to baby si ya mingi. Mokili mobimba to boni ko adore Nzambe mususu. Mokili mobimba to zali ko sala makambo o ezali ko sepelisa Nzambe te. Na ngai biso nyoso to. Nzambe alingi bouger mokili na kati na ba aspect nyoso to. Nzambe alingi ko bouger mokili na kati na aspect physique, na kati na aspect spirituel na biso bato. Nzambe alingi ko secouer mokili na kati na ba religion, na kati na ba église, na kati na ba politique, na kati na ba environnement na biso, na kati na ba pays na biso, na kati na ba communauté na biso, na kati na ba famille na biso, na kati na ba ndako na biso, na kati na ba business, na kati na ba misala na biso. Nzambe alingi ko secouer, Nzambe ko bouger mokili mobimba. Tokoyeba yango ndenge nini? Tokomona kaka na mokili na biso mobimbe kozala secouer. Mai ekozala bouger. Ba mai ya ba ebale, ba mai ya ba océan ekozala bouger. Bambisi bakolinga babima na mai bakima parce que Nzambe ali ko secouer mai. Biso bat na mokili mabele ba tremblement de terre ekosala mai ebele. Ba tsunami ekosala mai ebele. Ba volcan ekotomboka ebele na monde entier. Ba montagne ko katana, ba montagne ko fungola minoko pe ekomela mabele na kati na yango. Ekozala catastrophe moko na monde entier, ba mutu moko taza na place kokima. Parce que Nzambe alingi a diviser mabe na malamu. Nzambe alingi asukola mokili na ye. Nzambe alingi alongola biloko nyonso to mabe o bakonda na mokili. Nzambe alingi alongola biloko nyonso to mabe o ezali kosalema na mokili. Pe bato bakokufa ebele. Pona kolakisa monene na ye. Na yeba kiteke makambo ezaki na kati na Bible. Ngana yo tomi lengela. Ngana yo tomi bongisa. E na mokolo nango ba accident ekosalema ebele na monde entier. Parce que alobi na ngai God want to shake the world. Bakside ko salema na ba mai, bakside ko salema na ba avion, bakside ko salema na mabele partout. Donc toza na place moko ko kimate, to milengela to mi bongisama. To bosana te Nzambe asilikaka, Nzambe abomaka, Nzambe apesaka punition, Nzambe afrapaka. Nzambe aza moninga na biso te. Tokende na sena makolo na Nzambe to banga ye, to senga, ba onan ba mibongisa mi spirituel mate, bo luka Nzambe na solo bo milengela. Po te catastrophe moko munene ezali koya po na monde entier mobimba. Mutu moko ta kokima yango.
nazali kopesa kaka ainsi dit l'Éternel. Nazali kosala kaka musala. Na kanisa na video mususu na lobaki nzambe atie ba sentinelle mususu na se na moi na mupanga na munoko. Nzambe apesi ba mususu na moto na munoko. Nzambe apesi ba mususu message ya fortifika ya ko fortifier batu. Nzambe apesi ba mususu ba message ya ko faire batu ba se repentir. Nzambe apesi batu ba mususu ba message ya amour. Nzambe apesi batu mususu ba message po ba conseiller batu. Nzambe apesi ba mususu ba message po bateya batu batika mabe. Nzambe akoko sala na mutu muso koko pesa ye makabu oyo ya lingi. Na yete pona beti sa yo na ngai libako. Nazali kopesa kaka message oyo tata alobi ngana yo tozala préparer. To yebite bapesa nga ba message, bapesa nga message ya mukuse après bayaka ko développer nga ngolena na mukaka lena tuna ka ba question. Ngana yo tozala préparer spirituellement. Ya munene ezali koya na liboso. To yebi place ni toko kimate. Mais tokima na sena makolo na Yesu. Atali wango yo kokuta biso makambo lelo kokuta biso lelo nzamba ko bouger mukili po mutu moko ta ko stopper ye. Po na koyeba ko corriger place nini bato babebisi na mukili. Po na koyeba ko longola mabe place mabe to koti na kati na mukili. Po na koyeba ko sukola mabele na ye. Po na koyeba ko sukola monde na ye. Yango nzamba alobi alingi a bouger mukili. Alingi a secouer mukili. Tobanga nzambe tozala préparer. O nzamba alobaki te yeyo alobi apesi message na ye kopesa na bino. Tozala préparer ya minene ezali koya. Bambisi na mai bakoluka bakima na mai baya na mukili. Biso pe bata mukili tokoluka tokima na mukili toke na mai. Place mutu moko akokime kozala te. Ba accident ko salema ya minene na monde entier. Alobi continue. Alobi pays moko songolo te. Alobi alingi asekue mokili. Mokili mobimba oyo ngana yo tovandi. Ata obomba mina sama bele okosikia pe eloko wana te. Toza na place akokima te. Ainsi dit l'Éternel. Nazo sala kaka musala na yeko partager na bino bana na ye. Nzambe na lola yo kela biso mawa. Eza posi ya motema na ye parce que biso to bebisi ya mingi. Parce que to ko simba place to simba basimba kate. Mingi ba bomba abandonner nzambe. Nzambe ali bozonga na makolo na ye. Aboka ka mwana na ye te. Lisumu oya ko limbisa te ezali ko blasphémer Saint-Esprit. Nzamba limbisa kama sumu nyoso. Boni bakendaki na ndako na banganga. Bazongi na makolo nzambe nzamba libere bango limbisi bango. Lelo bakomi basali na nzamba ali ko témoigner nzambe. To bebisi ya mingi. Tata siliki. Nzamba silikaka. Nzamba abomaka. Nzamba afrapaka. Nzamba apesaka punition. Nzamba za moninga na mutu te. Babetaka na nzambe kopu te. Bakenda nde kosola na nzambe. To futo eba komikitsa liboso na nzambe. To sololaka na ye. To senga nde bolimbisi. Oyo bolamu papa pesaki lelo. Nzambe na lola mona biso. Nzambe na lola ayo kela biso na mokili tovandi mawa. Me ngana yo tozala préparer. Na yebisi bino ngana bino tozala préparer na molimo pe na nzoto. Ba misusu bakokufa, ba misusu bakotikala. Ba o bakotikala na sima après événement ole nzamba ko sala yango bakoyeba kotambola liboso na nzambe. Na kanisa biso no tutanga histoire ya Sodome na Gomorrhe. Nzamba frapaka Sodome na Gomorrhe parce que mabele kana kimingi. Azikisaki yango na moto. Mais awa lelo alobi na ngai le 28 juillet 2020. Balobi na ngai yango na anglais. God want to shake the world. Nzambe alingi a bouger mukili. Tozala préparer. Nzamba yokela nga mawa, pa yokela bino mawa. Nzamba alimbisa biso. Tosali ya mabebele liboso na nzambe. Oezali message alerte pona monde entier mobimba. Oezali message tokomona ba mabele kokatana, bazambe kokatana, ezali kokwea na mai. Tokomona bazamba ezali kopela moto. Tokomona ba volcan kozika. Tokomona ba tsunami ya minene. Tokomona ba tremblement de terre ya minene na tomona te.
tokomona ba océan ekosilika ba fleuve ekosilika mabele ekosilika ba mabele bana kotima maminoko boye pe ezali komela susu mabele kati na yango kanda na nzambe ezana liboso ba porte na biso nzambe alinga corriger mokili oyo nzambe alinga corriger ngana yo nzambe alinga corriger biso corps du Christ nzambe alinga corriger mokili oyo batu nyonso bavai na se na moi nzambe alinga corriger biso azoya kobouger mokili na ye po alamusa biso alongola ya mabe alinga kosukola mokili na ye alongola ya mabe parce que mabe eleki mingi tozala préparer ba oyo bakotala message oyo bozala préparer na molimo tozela kaka message ya malamu te nzambe apesaka pe message mpona koreveille biso nzambe apesaka pe message mpona alerte nzambe apesaka pe message oyo koya kosekue biso mpona kolamusa biso ye moko asalaki biloko nyonso to lero asalaki mokili ngai nao tozalaki te bakonsekansi ya minene ezali koya na liboso na biso oyo tokosubiri lere nzambe azali kosheke mokili na ye lere nzambe azali kosekue mokili biso bato na peuple na se biso bato na mokili biso bato na monde oyo ya planete terre tokosubiri bakonsekansi moko très difficile oyo ezali koya na liboso na biso toluka elongi na nzambe moto akostope yango azali te ainsi dit l'Éternel bandeko botanga yango na kati na Bible na Esaïe 2 verset 19 Esaïe 2 verset 21 eza pe na Bible na baplace mosusu ebele me nabongisi kaka na Esaïe wana tozala préparer tobanga liwa te parce que moto asimba clé ya liwa ezali tata na biso nzambe ye pe moto asimba clé ya vie donc aza na pouvoir kosala nyonso to oyo motema na ye elingi soki biso totamboli mabe papa aza na droit ya kobeta biso tata aza na droit ya kozongisa biso na nzela kokamola biso matoi mpo tozonga na nzela parce que toali kotambola mabe na ngai na bino toali kotambola mabe biso nyonso na mokili toali kotambola mabe yango na papa asiliki alingi ya kobouge ezali ndenge ya kobeta biso fibu mpo akorige baoyo bakotika na nsima baoyo bakokufa bakokende mpe bato bakokufa mokolo yango bato bakokufa ebele baoyo bakotika na nsima bakoyeba kotambola liboso na nzambe na bosolo nzambe na lola azwa lokumu nkembo nyonso seigneur ezonga epai na yo merci mpo na bolamu na opesa biso na mokolo nkolo natiki libota na nzambe na maboko no seigneur mpe natiki mona na tie na maboko no nzambe na lola abatela bino bato bokozwa libakwa kotala message oyo mpe bopartage yango na bandeko mosusu mpo tozala préparer spirituellement ata yango eye te soki liwa ezwi yo boye okufi na maladi bien accident mpo kende okuta na tata na yo na mboka na lola nakanisa na suki apo na lelo na message oyo tata apesi biso God want to shake the world. Nzambe alingi, alobi alingi, want. 50-50, 50-50%. Alingi. Lere nzambe alinga akusali kambu na ye moka nde mutazwaka décision. Soka koyoka la biso ma ko changer posa na ye kaka nde mutayebi décision. Mais oyo nzambe alobaka ekenda na kokokisama toujours moto moko ta stopaka yango bo partager message oyo pour te corps du Christ ba oyo bayebaki yesu te bazala préparer conséquence ya monene ezali kwa na liboso na biso bana nzambe tozala préparer nakanisa na suki apona mokona lelo oyo papa kopesa ngai na koleka na susu awa pona partager na bino corps du Christ pona partager na bino bana po te lokumu nyonso zonge pa ya nzambe tikete na bondela tata nzambe merci na message opesa na biso mokolo nkolo na ko partager mo na libota na opena bana au Seigneur tikete mona bana nzambe maana bo mona biso maana na mokili o ase nzambe oyo lobiki yango nde kokisama papa vi na biso zami na maboko na yo nzambe tomikela te mutokela biso Seigneur obi ba faiblesse na biso Seigneur tomitiki na maboko na nzambe lo tikete volonté na yo ekokisama na sena moyo na oyo lobi po tozali nzambe na sengi na kombo na tata pe na mwana pe molimo santo amen.
bye 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 bye. Bozala malamu na ngolu na nzambe. Nzambe tata abatela bino na nguya molio mosantu. Amen.